na bisika nyonso bozuli baku ya kolanda Mag FM ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Ose Bukangalo Cour constitutionnelle a condamné Augustin Matata Mponyo, l'homme à la cravate rouge, on a 10 ans de travaux forcés. Vous avez les détails, nélément. Verdict ya Cour constitutionnelle les alaki sans appel l'obéleki, soit plus précisément mokolo ya mardi 20 mai 2025 na procès Bukangalonzo. Haute instance judiciaire, les alliés acquisés ancien premier ministre Augustin Matata Mponyo Mapon, l'homme à la cravate rouge pour un détournement, il y a des deniers publics. Dans les cas d'espèces, sur le montant total décaissé de 279 999 999 dollars américains par le Trésor public, seule la somme de 34 150 105 a été effectivement affectée aux activités du parc agro-industriel de Bukangalonzo et les prévenus Matata Mponyo Mapon Augustin et Globlet Christo Stéphanus n'ont pas su justifier la différence de 156 849 413 dollars américains, ainsi donc détournés. Dès lors, cet élément est aussi établi dans les chefs des deux prévenus. Ainsi donc, Cour constitutionnelle a condamné l'homme à la cravate rouge Augustin Matata Mponyo à 10 ans de travaux forcés avec arrestation immédiate et confiscation des biens. Les prévenus Matata Mponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Mponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Cour constitutionnelle a condamné qui également Bako accusé naye na dossier Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Christopher Globert, entrepreneur sud-africain, na 5 ans de travaux forcés chacun avec arrestation immédiate. Yo! Après échange na yena mfumu yekolo République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Sengel Boyebake speaker ya chambre basse ya parlement le professeur Vital Kamerhe azongaki liboso ya belu nationaux pour na kopesa bango détail ya masolo na bango bosoba détail. Députés, chers collègues, avant de débuter la plénière de ce jour, permettez-moi encore une fois d'encourager et de saluer tous les efforts de paix auxquels s'emploie actuellement son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement. Comme j'en ai pris l'habitude, je voudrais adresser en mon nom personnel ainsi qu'au nom de tous mes collègues députés mes meilleures pensées à l'endroit des populations vivant dans les territoires occupés, frappés par la guerre en ce moment. La paix reste notre objectif premier et elle sera restaurée quoi qu'il en coûte. Aussi, à la suite de l'audience que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, m'a voulu bien m'accorder hier pour un tour d'horizon sur des questions importantes qui concernent la nation, le pays, le chef de l'État a rappelé à l'attention des élus que les différents accords de paix et de coopération économique en cours de négociation, notamment grâce à la facilitation des États-Unis d'Amérique et des médiateurs africains désignés du Qatar, feront l'objet d'un examen minutieux au Parlement. Par là, le chef de l'État a voulu rassurer la représentation nationale de l'implication des parlementaires dans ce processus conformément aux dispositions légales et réglementaires avant la conclusion des dits accords.
Soyez donc apaisés, honorables députés et chers collègues. Il n'y aura ni bradage de nos ressources naturelles, encore moins la remise en cause de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays. Nous y veillerons derrière le président de la République en tant que représentant du peuple. Quelle que soit la durée de la guerre, la paix va gagner. Je voudrais que vous tous vous soyez convaincus de cela pour dégager les énergies positives et dans la foi en Dieu, nous allons y parvenir. Régulation et trafic routier na ville province ya Kinshasa, gouverneur ya ville province ya Kinshasa Daniel Bumba Luba qui a échangé qui lobeleki na vice-premier ministre en charge de la transport Jean-Pierre Bemba Gombo. Ba détail élément. Nous étions dans une réunion de réflexion sur la question de l'organisation du système de transport, étendu bien aussi bien sur pour la province de Congo central et Kinshasa, où il y a eu une série de mesures discutables qui ont été mises sur terrain. Et les mesures seront approfondies sur plusieurs commissions. Il y a les amis de la FEI qui sont avec nous, il y a l'intersyndicale, la CNPR et la police, pour pouvoir juguler beaucoup de préoccupations qui se posent par rapport au transport et à la mobilité, non seulement urbaine pour la ville de Kinshasa, mais également, comme je disais tantôt, la province du Congo central. Et je pense que les mesures seront communiquées d'ici là. Et ceci a pour objectif de rendre plus fluide la circulation, mais également organiser tout ce qu'il y a comme désordre qui est entaché à ce secteur. Na ville province ya Kinshasa, ce que tali eta ya ba panneau publicitaire mingi ezalaka lisusu malamu te. Fiston Pero asali constat pour nabino. Ozalaka na biso wana ville province ya Kinshasa ndeko esengeli yoke ba makasi na ba panneau publicitaire ebele ya minene oyo bomonaka na babalabala po etanango ezalaka lisusu malamu te. La plupart banda bacha yango ekoma presque abandonné, entretien et ça la magate suivi et ça la magate. Conséquence ekoma koko et la batu bamituka pe bandaku ya batu et surtout na période oyo banvula ya makasi ezali konoka banvula oyo ezali koya na bamipepe ya mabe bamipepe ya makasi na ndenge ya kosakana te na baru ya Kinshasa. Population approchée na sujet oyo batalisaki boye pano oyo bama bende bazo tsaka bato basala ngwa bende ya bien te. Papa Moupepe, jamais parlons publicitaire au quoi habikoya koya. Dernièrement to koya biso film so mutuka wana ropo kauka wana na roy babaya. O susu nemo mbule beti ba parler so koya do mabende ba seza nemo te one ba neko sala ngo. Les amala muté gouvernement tel biso bato ba pano na nzela. Pour ça danger. Ndezo koya belelo ko pe problème mo be pesi ba mususu na mboka. Gouverneur vle chassa fo lukola ndela mabloko oyo. Ba tote zo sala o ba compagnie oyo sa ba pano oyo. Baya la biloko bien basala mo bien ba pano na bango pesa ba danger ke so mo pepata mo ke biloko on fait quoi siko to suka plan biloko ba bongisa ne biloko na bango ba sa biloko ba pano o ezokwea boy donc un chrétien ya bien ezati eza nango te donc suivi ezate yango tozomona makambo nyonso ezosalama makambo ifo ezala batu moko boye bazosala suivi pona makambo nyonso oyo ezoleka na mboka na biso. Situation inquiétante kasi ezali koleka inaperçu na misu ya bakambi ya ville province ya Kinshasa. Ezande batia na mango bien mais bakula ngota ni ciment ni béton batika onka bongo pe risque bato babeta bala ba moto lekaka ba mituka ekokwela pe mutu mo esale sandi mo mabeti. Biloko bango ba déposer na nzela ni kolandela ngo batia onka bongo batingo libulu bakundi bakena bango. Boeza mabe. Pona ngai basala nde eloko oya porter c'est eloko na bilota ngo tia ngo boza nango veye osali beton nde ya munene.
po esimba yango nyonso evanda kimia. Vraiment selon nga na esprit na nga faut batika makama ba pano. Po eza eloko moko bo eza net bazo luka sacrifice. Po pano liboso ekweya na terrain awa na liboso akazi. Ebuki mutuka bato. On comprend? Mais en tant que l'état ilegi na nunga bongo. Oyo soki ke neti oyo yao esalami lisusu na station na biso wana. Comme l'état motachaki. Soki ke ndenge kweya ki wana ezwaka bato bien misatu mine na kati ya et fini bato. Est-ce que l'état ko ko sa bato wana bato na bango wana donc atie motema pe bato bazongi normal. Fu batika kama makama ba pano po ezana nusoni. Donc projet bango ba mona ya ko bongisa mboka eza pona ba pano. Batika makama ba pano. Ba kende ka système ba yepo ba miniser ba beti mabaya kpakpa ba telmise loko. Soki dire sili basil sa makama na ba me ba chate makama ba pano eza soni. Et au bon ma ba mituka ba ko futa ngote ba wanga na po ba l'état. Batika biloko wana. Tala awa magazine na bino ebeleli boye pona dossier oyo lelo ezali façon ya kointerpeller bakonzi ya ville province ya Kinshasa toboyi lobi likama ekoma na ba autorité compétente ba autorité sectorielle bozwa ba disposition o tolobaki te yeke yo. Na mwanda tozali bongo na province ya Congo Central Papa Soda abomi batu na église likolo ya zuwa ba détail nelemo. Likambo ya zuwa na bolingo ebomisaka batu bakulutu baloba ezalaka masekite. Tozali awa na mwanda na kilometre 5 na province ya Congo Central esika wapi papa oyo bomoni alali na mabele boye bazali kobwakela epine po batumba ye azali Papa Soda auti koboma batu na kati église yoka lisolo. Selon ma information tozui sur place alanda kinde mwasi na ye na kati ya église soki pe pona problème nini eyebani te. Tango akomi na kati église Papa Soda aluka boye mwasi na ye azate na kanda wana Papa Soda abandi kobeta masasi en désordre na kati église batu bapanzani mutu nyonso sauf kipe batu misusu bazwaki masasi bazoki kasi malheureusement masasi ebomi batu mibale mwana mwasi moko pe mwana ya bébé innocent yangani. Na kanda wana pe population balobi waya bakotika Papa Soda te balandi Papa Soda bakangiye azui véritable nkuba lozaps na ndenge ya kosakana te ti ekomi pene batumba ye heureusement ba service ya sécurité basalaki intervention papa abiki. Epesi pasi pe mawana mitema kasi esengeli ke justice esala musala na yango malamu papa oyo esengeli azwa punition po eservir de leçon na ba oyo mususu batikali balingaka kosala makambo ya boye. Ah, Papa Soda zuwa
ifest ezali bongo mobange na application cadeau ya Freeland First Bank CD. Boyei malamu na eFirst, moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Aux clients Afriland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topé lisusu ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo ezwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo, pour okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, to pe lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, to pe lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, to pe lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na eFirst, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Eza possible comme Kololo Pango na mokola lelo soko sali confiance na mona mboka Ziko Mukanga. Le Congolais ezali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC pona kokoma Kololo Pango na $1,500 ya pamba ozwi lopango na yo ya 20/20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Sele to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku grâce ya opération koma Kololo Pango. Sur place okokuta badepo ya ciment, badepo ya babarre de fer, badepo ya mabaya ezala pe ba forage ya minene ba groupe électrogène nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noke na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération comme patron moto ya depne na $1,300 ya pamba, avance ezali ya $400 ya pamba, moto ya 3 pneus $4,500 ya pamba, avance ya $2,000, le reste futa yango malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okogepe kosoba bus Mercedes Force ya mokwake na $30,000 ya pamba, avance ezali nango ya $10,000 ya pamba, le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona ko améliorer social ya population congolaise, Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala ke lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42, deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu oza mobimba. Référence are mabaya okobunga te, ozwi lopango na yo, ozwi moto na yo, okomi patron. Excellence, excellence, le patron lui-même, excellence, le président Ziko Mukanga. Formation gratuite n'esthétique ezali ko se poursuivre na Fondation Prince Leta Katumbasu, la supervision ya Madame Bienvenue Chibwabwa Chimpamba. Ba détail n'élément. Ah oui, vaut mieux koye kolisa mutu ko péché
keko kabela ye mbisi ndenge balobaka na lopoto ndenge pe ezali kosalama na kati ya Fondation Prince Leta Katumba epai wapi sous la supervision ya Madame Bienvenue Chibwabwa Chimpamba, présidente ya département ya ba maman, formation en esthétique ezali ko se poursuivre kitoko avec un pacte pédologie. Tikana yebisa bino ke enseignement ezali kopesa mamalamu na ba condition ya kitoko ndenge kaka ezalaka. Tangu azwaki maloba président de département ya ba maman ya Fondation Prince Leta Katumba, Madame Bienvenue Chibwabwa Chimpamba atalisaki boye. Lelo eza 3e jour na biso ya formation make-up. En tout cas, na PCP merci na formatrice. Azo mi pesa vraiment, donc azo pesa vraiment le meilleur d'elle. Na ba apprenante na biso, quand même bazo s'adapter vraiment, bazo sepela na initiative Oyo. Il y a Papa Prince Leta, en même temps aussi Cordon Prince Katuna Kati, en même temps Rapé, présidente, il y a département, il y a ba maman, on a initiative malamu totie na disposition, il y a ba apprenante na biso. En tout cas, et pesemele na ba tunyon sauté parce que bino moko boyebi ke make-up ba futela kango mbongo. Mais na kati ya Fondation Prince Leta apesi yango pesa comme un petit cadeau et pas ba maman ba sepela pour ba maman ba comme pe autonome indépendante va se prendre en charge après formation oyo ba comme pe capable ya kosala ba make-up bali pe bambongo ba kokanisa pe Fondation Prince Leta Katumba. Encore une fois merci à notre papa, merci à notre coordonnateur national, merci Fondation Prince Leta toujours. Et bongo balobate po bazwa zéro baye bazali ko bénéficier na formation oyo ya ofele na makambo etali esthétique ba communiquer pe boye. Vraiment merci beaucoup na initiative bozui ya kosunga biso ba mama. Formation oyo ezaka gratuité. Normalement nazaki na posa lango banda kala mais e banda ko senga mbongo. Vu que maman sociale na papa Prince bakanisi biso bana mboka pona kusabiso na sepe na yebite soki na lobani naza vraiment na esengo ya makasi ya kosala formation ata différent opacité matériel ya bango nyonso ya bango. En tout cas vraiment na yebite soki na lobani mutema na ngaka kande yebi nzamba lola apambola bino akanisa bino makasi. So pesa merci Fondation Prince Leta Katumba et tout cas bien notre la formation de make-up vraiment important pas la base vraiment na sala tena yaki awa na ile de passer na grâce à madame et bâtiment de ce qui est make-up donc ça ça comme qui est au lieu de passer donc ils ont vraiment Nous remercier Fondation ya Papa Prince Leta Katumba. Et maman, bienvenue Chibwabwa Chipamba. Na sengi bango merci mingi na ndenge ba pesa formation gratuitement. Tala! Ovanda kanandaku osalaka eloko te tango ya koyekola mosala lobi pe oko ma femme oyo azali kobunda na ndenge na ye yango yo. Esengeli boyeba ki formation oyo ezali kopesama ofele na aveni kibati na commune ya Kinshasa juste na sima ya Kabe de Luxe. Ah! Fondation Prince Leta Katumba, on n'aime pas les pays comme ça. Qui dit mieux? Eh yo! Championnat national et Sengel Boyebake, Lobby et l'équipe ASV Club Azalaki tenu en échec Liboso à tout puissant Mazembe Anglebert 0 but partout. Et Azalaki Bongolor, il y a 7e journée, il y a phase, il y a playoff, il y a 30e édition, il y a championnat national organisé Nalina Foot, Baliten il est mort. Ce n'est pas qu'un simple match, c'est un rendez-vous avec l'histoire, une bataille pour l'honneur, pour la suprématie nationale. Ni vainqueur, ni vaincu, pas de but. Faites ezala quitté Lobby et l'équipe na stade des martyrs de la Pentecôte. Lors y a match AS Vita Club pe tout puissant Mazembe Anglebert.
Comptant pour la 7e journée, il y a phase, il y a playoff, il y a 30e édition, il y a championnat national, il y a football organisé, la Ligue nationale, il y a football, Inafoot en sigle. Mwangoulou, la claquette des Farid Ouedraogo qui fait les nécessaires pour empêcher. Les deux équipes, Meka qui cause la différence. Kasiwa ya po ba ressources ezalaki penza ya kokokate des parts et d'autres pour nous faire trembler filet adverse. Chabani a Djambaye, mais la main ferme d'Aliou Fati Badara. Score final 0 but partout. Les deux entraîneurs Batalisa Kiboye lors de la conférence de presse d'après-match. Écoutez, on a eu du mal à rentrer dans le match parce qu'on manquait encore un peu d'automatisme par rapport au TP. On a subi la première mi-temps, ça c'est clair, et notre idée était vraiment de rester à 0-0 à la pause. Et la deuxième mi-temps, par contre, a été pour nous. Donc je dirais que chacun a eu sa mi-temps. J'ai fait des changements à la pause parce qu'il y avait 2 joueurs qui étaient à court physiquement, et les entrants ont donné beaucoup plus de fraîcheur physique et beaucoup plus de vitesse dans le jeu, ce qui fait que on s'est procuré de belles occasions en deuxième mi-temps. On aurait pu ouvrir la marque. Et il a l'expérience des classicos, donc je voulais pas trop de jeunesse, et je pensais qu'il allait être frais, justement, apporter la fraîcheur, mais il a quand même subi beaucoup sur son côté. Il a manqué de fraîcheur physique, je dirais. En tous les cas, il s'est bien battu, et c'est vrai que le fait qu'il soit sorti, c'est pas très grave, ça c'est clair, mais au moins je lui ai donné sa chance, et ça prouve que je compte sur tout le monde aussi. Vous l'avez dit vous-même, hein, il a manqué les deux, surtout l'efficacité. Parce que je pense que en première mi-temps, déjà, on aurait dû faire la différence. Malheureusement, le manque d'efficacité était criard. Et après, quand vous laissez l'adversaire en vie, bah, il arrive un moment où c'est peut-être toi-même qui te mets en danger. Et c'est ce qui s'est passé sur quelques actions. Mais ceci dit, je pense que ça a été un match plaisant, vivant. Nous, ce que je viens de dire aux garçons, il a manqué l'efficacité. Pas de détermination, parce que je pense qu'ils étaient déterminés pour gagner ce match, mais il y a eu un excès de précipitation plutôt à la finition. Ouais, mais justement, il faut, pour que ces jeunes-là deviennent grands, il faut de la compétition. Et je pense qu'ils apprennent. Ils apprennent, et je pense que depuis le début de saison, ils ont progressé. Na classement partiel, le tout-puissant Mazembe Angleber a Tikali 6e avec 10 points. PAS Vita Club Azali 5e avec 12 points. Et c'est terminé. 0 but partout. Magafe Mamokola Lelo Komina Souka, merci pour la confiance et fidélité. Botika tout souhaité. Joyeux anniversaire, l'ingénieur Reli Madi Kimandian. Nazali ko célébrer. Mbotama na ye Mokola Lelo Kolia Pe Komela Ezali au rendez-vous avec Impact P. Idéologie, profitez bien dans Mokolo na yo que du bonheur. Ezali bongo de la part. Ya Torres Satibou. Oya Ezali bongo Nasima ya caméra régie finale Ezali qui assuré na main de maître ingénieur. Galoro Mouya Bamataba qui taba Kalmabele fils Manibo Ika machine n'a préféré bien.